Donc, tu es bien. Malgré BBL, il y a un salon, il y a retard. Très bien. Aïe, parce que oh, peut moutou ya samba au long a peu problème. Donc, ça, on préfère que tu dongulanga lobanaïti. Pour yebi que devant Kofi ya telemi a so lobi na ngali kambuka wana. To banda kango. Baka mama to lobanaïti bazaba ba témoin. Baby de sécurité ya auto kangati. Pe talking ato siso swana kana podium on se Kofi abwa kinga na matière loko lobezate na olobaka mambo lokuta na mato ya Kofi. Poka kana suisse mutema. Dona zapenza petete. Yaka bako kola mwa bako bote ki yaka kabaleki babima ndefo komotala na chama na se baleki bakoli. Mais ko kanisa te mabele pete ma chérie. Biso to lati na biso talo ki ndumba te pona na makolonga talon te. Mais ko kanisa te ke mabele pete. Yo ko yana talon nga na eka na basket nanga. Mo beta pe amuto zongi. Na lobaka on a live Kofi alobi nanga. Et puis effectivement yango jour na okay voice o Kofi azoloba yaka no na sala ki pe na belela ki on a live mo ya ba fan on dirait. Na biso muselu Kofi akosa na yo. Tia zo bengo sindi de wana na isa ko peke akosa ki yo. Poma ambo aloba na yo. Et pas na nga oloba ngote. Donc dans du courage robanda kolobelo pa tangeli o kombo nanga. No konenga na Kofi bwe non, mitozo, quand le sauté, on a évité ce qui mais quoi, là, ce qui est aussi à peine normal, je ne sais pas. Ok. Donc, okino sonite yo bengi Kofi o lelele na kombo nanga. Okati no kote yo tangi kombo nanga. Otiki ka kote Kofi azoloba. Po Kofi angope oyo kosele makambo. Ebi peka ababa tete. Yeba explique. Abi omeyem da benga kit. Po anya chango mobimba te. Ngese ngana na machine o solo na ina tanga ka kombo no. Ifaka cham mobimba. Ndenga benga kinga zolela ndengo zo nyokola ekuna na babiloko na bino wana ba TikTok. Alelela nga soko zo kata na tundenge to solo na voice zo ka voix na asa perdre ki espoir nga kutu na komolo banena mambo lokuta pona remonter ndoi. Nga na bika ko pourquoi kombo na nga? Ndoi fo yeba ti bango so ba kaka na kombo na ebite. Baninga basi babanga ka muninga modio na ebite kwa. Nanga Kofi na ebite banda na botama vraiment na ebite kwa ngai. Il faut que tu aies voice mobimba ndengo benga ki olela. Mais ana réseaux sociaux soit disant yo boyika. Ana réseaux sociaux yo yaka madame Suki samena privo lelaka. Comment no ka sans filtre ndengo zano yo nzuluka. Ngano gozo in minutes na bengi mutu na kombo no yo. Olie nini mugolongo lala yo wapi? Olie ki nini olala ki wapi? Sia. Bomi komi sarabinemia mutu na makasi so za poso yeba na djembe la Karine mais djembe la nga ngope bien yo ko se na makambo te. Djembe la nga bien. Oyako koma gauloise. Po mona ke to niveau monte banda na benga na okoka lisus. Okoma netre na commission netre ngate. Yo yaka gauloise nanya commission netre na zongi so normal. Okoma obin na nzembo mutu nyoso. Mais yo yela biso gauloise na biso baje wana ate musika zonga kuna. Te osola ke na pas pervé soi-disant. Yo me fa ko pedi sala if ke Karina benga nga gauloise no longwa te ngana yo kao. Yo ebite biso uta wenge. Biso to uta wenge au moins na lobby likambu moko oyo na bengani mutu na orchestre papa va sepelite. Yeba ke kana orchestre ba créer mutu kendo répondre boye. Wenge biso to uta la samba.
donc so moni moto ayaka te arépliquer eke moto yango mpe aza petit ya paper v te yebaki code 16 tu osukaka motema okóma na niveau fingi paper v après yo moko owangani lisusu na fingi ete nasali boye te soni otelengana okóma mpe spiritas osuki wapi ti okomi netre okoyiba ma chérie okoyiba nga kotiaka nga na binemino te nga naza enemi ya bafi ya kala lokwa yo te aba mwana wa maladi ozaka na ye ndenge omaltretaka ye kobeta na bavideo okomisi mwana gentil bonda ozala na andi eske oyebi ke bavideo eza oyebi bokomi yo karine moto atindaki andi akende oyeba me soki nga natindaki andi seke yo mpo oza zoba koma yo na age na yo mama mokolo osi osala vi kala batindela omutu mpe moto yango akoti na ndako no mpo alali yo azwi mpe bapreve nyonso efalaki azwa mpe abimi na age no na vi nyonso oyo osali bakotindela mwana 27 ans oyo aza age moko ta mosusu na mwana oyo obota aya koto nimero mpo oza lokoso ozoya mpe ona sengi bato pardon eloko etindaki ngai ezalaki lokoso nde ememaki ngai do yoki osaliki lokoso lie mbongo mona bato biso tolimbi so aleya sa perte toki lokutu moto yebisi andi bomba no babiloko wana luka délivrance keye na ona leta toboma moto otika na ye asala vi na ye ape na fami na ye mozoya kaka koluka baproblème ozoya kaka koluka baproblème moto ngo ndo opeso badesango ofutaka bato ye yo ti oyo ozofutafuta bato na jekro ozotala so ye mosu etikali ye mpo na kisi yaka na suka na nganga akufaka pour ton information so ye andi atika balive atika oloba mpo ngamu natikisa ye elelo ere osaleli ye live namoni na baapele manke na bato kobenga na ye moko nde nayebisi ye lobaka wana me kotya bapreve te e soki mpe ozaka mwasi continue ya korépondre andi na kopesa autorisation otya bavideo wana yo koexplike peuple congolais de milangi wana eutaka na glacière eutaka afrique okoexplike biso soki ezalaka pétrole na kati soki ezalaka mai na kati soki ezalaka nini oyo soki euti afrique yo efo tyango na base eza na dushi osopeli bamatiti na yo apres otekeli bato mpo esala bato oyo basombaka nini bato basombaka matiti wana otekaka mai oyo eutaka afrika oyo osokolaka nango mukie osukoli na nyonso otekeli bato mpo na vi ya bato wana yo ozwa nini mpo bato yango bafutaka mbongo savedi yo ozotekela eloko bango bape yo mbongo koya kokosa te oyo balinga ye badetruire nga te mwana asi akanga ye monoko mpo ngamu natelemelaki ye moto aodetruire yo aza te mpo yo moko nde oza na posa ya miniature avec de preuves yo moko etali yo nde nga napekisaki nga mpe na nga maria te continue na ye ere akobwaka baplan deya nayebisaki andi kotyango na compte no te mpo boya obanir yo compte soki olingi obwaka baplan na oyebi so na privé me lelo kotya eloko te oyo lobi ya bamatiti wana te kaka soki ka akosani liboma ndenge alingi abota courage ayo ofungola monoko aloba na bato wana kutu kaka so obengi nga ata nayambi te oyo osali mpo nga mpe na kooblige yo te na bando opekisa na motu moko azoya kotuka to ye azolinga komiso na suka nga na bando akopekisa yo onzeye nga na ye tosalaki cope tosakana na peuple congolais non soki aluki makambo oniki ye comme ça aluka explication makambo oku tolobaki ya liboso ti lelo nana ya koexplike bato te ere bakoseli yo makambo bapelisaka live ke okoseli nga makambo ezalaki boye te ezalaki boye ti lelo koka kosi explike te moso te mbala moko ye oyo soki asimbi mosala na nga
nga nayebisa bino déjà ke ti asalaka wana atya nimero eza po ateka biloko atekaka te eza na facilité ya kindumba mpo na mibali ya bato tantino oza marie na kini komo ne nani shalamama yo moto présentaki ye couple moko na kini couple wana mobali asalaka na président soit disant ke ye aza na agence ya bataxi mama kolo mobali boyaki na mobali no na France ye mtabandaki kotambwisa bino déjà ere ayaka na voiture na ya na kala mwasi akamwaki mais moto yango baprésente biso bapie biso nimero ne babi aza na agence ya bataxi comment ye nanu na voiture wana mabe po taxi me na zapi ye alobi ke nga bango nyonso bazokipe nga momu na okumba mama ka ndenge ando otambwiso na mobali na yo je t'informe alalaki na mobali no ere bozongaki ni mobali no abengisa ye akendaki ni mo ya 4 jours ya mbangu mokolo moko kaka na France nde bobimaka na mobali no na ye yo tikalaka ye babimaka na mobali na yo nde mokolo azwa nimero ka ndenge enregistraka bato nyonso abenga baningane ye moko enregistra bango andi mpe aza na bavoice wana abenga baningane na mokili oyo toyaki otika bato te ndenge na kolalele mobali oyo oyebi mobali yango aza nani ndekwa fulani te asalaka kutu na fulani dopo mona mativi na lokuta mambo akokete ya okosa biso bimaka na politicien aza te même de base fixe aza te preuve ane andi kuta oti kisasa ayeka apoto na 4e mois soye na mois de mai 2025 okomisaki ye de base okoma okangeli na ndako no donc moto azaka deya na mobali ne confirmé même na komo bima na andi ozala de base na nga te mpo na kadeya na mobali na nga mais mpo monake yo lokuta nyonso okosaka bato comme si tout va bien eza te ata na ya yo moko te ya sheri aza te na basi ozotulaka lokwa biso bato makolo x do yaya lamba lia eloko eza te lokuta na lokuta na bato bokoma Karine tika andi aloba ni o alobi boyoki te apesa bino bamatière ebele bamatière eza na ya mwana mami nani je crois outi soulever notre point moko awa ya tantine wana oyo ya kin oyebi eleki ata soki 2 mois nayebi te soki 2 mois il faut ezala na 2 mois ou bien 3 mois je crois mwana mwasi wana abingisaki batiktoker ya Kinshasa aza na hotel na ye auti kotonga hotel na Bumbu Dadi Michel oyo ya tiktoker akendaki mpe kuna les jours bazoinaugure hotel wana soki kombo na ye eza Sandra te mais je crois eza Sandra soki bato bokoti na page ya Dadi Michel boki na se ya bavideo na ye bomona bakendaki na babengisaki bango na Bumbu bakendaki koinaugure hotel moko boye mwana Sandra oui Sandra bazokoma na se wana Sandra mobali oyo mami azoloba ye wana zela tozela muselu aya un jour parce que même ye moko nanu Sandra nga kushokie muke oyebi ke tango Sandra azobeta histoire ya bamama bokilo na ye parce que Sandra aza na mwana na ye liboso auti kosala accident na Kinshasa na Range Rover na ye donc bazaka ndenge moko Sandra ye pa kama soit des camarades na ye azo expliquer ye tala mwana nanga na yaki na ye kuna na libala mususu asali accident tala mama bokilo nanga balinga kutu il faut libala oyo kufa parce que babala muluba boye na boye donc Sandra aye kotonga mama bokilo na ye soit disant azo expliquer camarades na ye camarades azo enregistré azo enregistré Sandra mama mokonzi okomi yoka ben oui ah oui te siko te andi siko te et puis mobali na ye Sandra pesi ye confiance Sandra ye pa muselu ayebisi ye ke
napesi yo matière ndenge yo oza na TikTok mobali soki ya Mari ya Tumba napesaki ye mbongo soki ya biloko soki basombele ye na Chine. Kevin Issa a escroqué biloko wana ezalaki biloko soki ya ba 35 000 ou bien 45 000 ndenge nayokaki bango bosolo. Ye enregistré ye akomisi ba voice wana ye sikoyo azoloba o neti ba voice oyo eza matière. Après azongeli mwana mwasi wana alobi no kobima na makambo na réseaux sociaux te parce que soki obimi Maria aza na bato na ye bakoya kofinga yo donc okokima baobebisela yo mpe libala na yo. Mais ye agarde baaudio wana azoyebisa bakamaradi na ye alobi ke baaudio oyo soki nalingi na obanda meme kointimide Kevin Issa akotindelanga mbongo. Tala niveau bavideo eutaka Kishasa batindi yango awa ana aza na leki na ye, je crois leki na ye wana kombo na ye Samuela ye mutu amataki na live jour mama ya bana amataki na live wana tango eza na baproblème moko soki ezalaki baproblème soki ya Giselle soki ya nini ezalaki na live ya Chantal Bola mwana wana un jour Sandra ye sikoyo atindaka mwana na bango wana partout oyo komona oyo TikTok eza leki ye mutu akendaka kuna ye mutu afilmaka bavideo soki bomonaka video moko boye oyo bapibliaka ya Gemima bazalaki 2 personnes oyo bafilmaka video wana leki ya Ana azalaki mpe parmi banani wana parce soit disant que Gemima azalaki na mobali na ye moko boye ya joueur mobali wana mpe abimaka na moselu. Mobali ya Mari ya Tumba ayebi makambo oyo nazoloba mobali ya Mari ya Tumba ayebi yango amemaka mbwa na bango baza na mbwa na bango ya noir amemaka ye jour moko boye na Gombe mpo bakende soki kosala nini soki bavacce soki nini sikoyo tellement ke aza na banyongo na ye ebele kuna afutaka na ye te bakomi koswanisa ye kuna jeune fille wana afilme azwi matière atindeli grande sœur na ye nyonso wana kaka mpona nini soki intimide mutu kuna na kini aza na numero na ye ya mpesa ayebi ke baotindela ye mbongo. Ana wana nano eza vie privé na yo yo nayoki kuna ndenge mami alobi awa eza kutu balobi parce que naza na bavideo wana nga mpe batindelaki nga omataki na live ya ese soki ese depa na mama wana oke koloba ozobenga nga dada bon nga na boyi na nga te bakombo nyonso oyo okopesa nga c'est normal parce que yo na Angola mutu nyonso ayebi ke yo ozalaki na yo lele bapreve eza nga nakangaka yo kaka na maloba na yo kaka na live na yo jour moko ozosala parce que soki oza na diamba ozalaka mutu mosusu soki mpe nanu otie diamba te ozalaka na yo ntango mosusu normal mais moi ka ndenge boyebi jour moko yo olobaki ke outaki soki komela masanga yo oza na yo na mbongo te ozoya kaka donc mwana balabala kaka donc clochard naloba ntango ozoya okomi liboso ya résidence ya président okomi liboso ya présidence ya président okuti président azalaki wana yo ozalaki makolo ngulu osimbi lipapa na oboye wana na niveau ya Angola kaka yo moko oye lisusu olobiki yo na Angola ozalaki grande dame obanda otambola na bavoiture soki ya $120,000 tanto oyo olobiki na Angola ozalaki na mobali ya ministre tanto oyo olobi ozalaki na mwana ministre finalement tozo comprendre yo te oyo okendaki ba États-Unis ata foto moko ya États-Unis tosikala komona te wana eza ya yo parce que nayebi ke nyonso oyo olobaka na yo na balive na yo okusaka na yo yo obengi nga kuna dada mais le même dada wana oyebi ntango tozalaki nga na yo na mbe même video oyo outi kobimisa parce que yo oza na bavideo ebele oyo mpe otindelaka nga oyo elongi na nga eza ya yo moko mpe eza sans filtre wana eza bavideo ya mwasi na mobali soki bokotika na ndako bobandi makambo na bino bokomona na video oyo soki bokie déjà première ou deuxième troisième ti ba quatrième cinquième parce que ye alembaka te ndenge aza wana ti bokokoma bokomi na niveau ke yo mobali olembi olobi nazokoka na nga lisusu te nga vraiment nalembi akiti na sous-sol na ye abengi mécanicien na ye kombo na ye Mustapha abengaka ye mingi ya mus abengi ye bakiti na sous-sol na kati ya voiture po chambre na ye mosusu eza voiture na ye ana mais nga conseil na kopesa yo il faut garder kasi ata mwa honneur wana ke obimaka na bato moko boye ya niveau ntango ozokende kobenga nga bakombo oyo obengi parce que nga nakoki kobima lelo nalobi bon totika nyonso nga na ndimi oyo yo ozobenga nga
parce que eza ndenge na yo même leader de news aza pedula mais aza mobali na yo na vidéo ya leader de news kobosana te les jours oyo tozalaki na ndako ya Fanny Kembo bato batalaki vidéo wana live wana bayebi ke jeune oyo abando solana ana azalaki na vidéo ka ndenge na zaboy nde leader de news ye wana na enregistré ki vidéo wana jour moko na balancer vidéo ya leader de news aza pedula page moko ya nzala page moko donc eza na visibilité te tala biloko ana zwaka biloko moko boye oyo eza na ntina te après soki alati liputa boye amati na talo balobo te oyo Valérie le matadien yo moto oyibelaka na biloko kuna po aza na facture ata moko te soki ana aza na facture aza juste na deux facture eza mbongo onga na bimisaki les jours bomonaki akendaki concert à Maître Games alataki lobute moko boye chaussure moko boye ya lobute nga moto napesaki mbongo 1200 euros po tosomba yango mpo na dot na olata chaussure wana ah oui alataki yango na olakisa bino même na bapreuve eza aza na basket moko boye ya louboutin oyo nga moto nasombaki yango 920 euros akendaki même les vidéos moko boyo bando finga ye akendaki cimetière mwana na ye aki okombola kuna alataki basket wana ya rouge deux chaussures wana ndenge nazoloba wana bokomona banani nango bafacture même ndenge alobaka ke nakoya yo Karine yo ifo lakisa nga nani compte na yo compte bancaire na yo nga nakoya koposte ya Zizel eza soki na 35 000 euros lokuta yango nazalaka zela andi zela yango azalaka o nazoya live lelo nazoposte bilo nyonso so ekomi na poko o bapekisinga ezalaka te soki nga nazokosa aya toko mpenza bopekisa ye te aya kaka alobi bafacture na nga yango oyo andi ebo mapangu andi mapangu koseka boelakisi nini mitala ya ata likambo eza eloko moninga mpe aza nango andi napekisaki okotya mote ya mabe na makambo oyo oyebi conseil napesaki mami ana aza na bagrand super wana na ntimi aza nango ana aza na parce que na chambre na ye bacarton ebele eza wana eza balobu te mais asombaka yango na voix normale te tozoloba vérité te donc bayibeli edeya ya koyiba wana deja eyadeya kotomba te bobeta kaka kuna na batiktok ndenge tozawa Valérie abengaka ye mingi le matadien soki le matadien ye moto abimisaka biloko wana soki bolingi nawela bino na photo ya Valérie wana te kosaba te wana kamade bachanta ebola koya nango te tika ye ya bato asape mosala mapango soki bo na Angola wana bana Angola baza awawa eloko nyonso ezalaka na adresse nango eloko nyonso soki neti nga naza na molangi na nga boye soki bolobi o document na oya nango même nga soki balobi o lelo tokende ofpra les jours nga nabokaki ngunda nakenda na badocument na nga ya mapango na nga ya Congo nakenda nango nalobi naye nango parce que fo na déclarer directement babien na nga na déclaraki yango alors ye soki aza nango ye aza moto ya matala nano mais il faut aya nango nayokaki mwana mwasi moko boye asalelaki nga video ye kombo na ye soki Naomi Feza aza na Belgique ya Naomi balobaka ke oza moswahili parce que nayokaka yo mpe olobaka swahili naomaki o respect te me naye juste koyebisa yo parce que nayokaki jour moko olobi ke andi omelaki ata mai na ndako ya ana bien sûr namelaki mai na ndako ya ana me ya mbongo na nga te ya mbongo na nga eza mbongo ya ana yo ndenge ozoya kolobela makambo na nga oyo boye na boye na obimisa baaudio na yo oyebi oyo bino osola na ana na obimisa yango donc moto na moto asala vi na ye ngai nalingi lisusu makambo ya ana te bokanga ana na bino bopekisa ye boyebisa ye ke omoni mwana na yo wana parce que nga naza mwana na ya liboso mpenza yebisa ye omoni mwana na yo wana aboyi
Donc, quand ndenge balobaki mwana bazaki na faire na mwana siko mwana balukeli ba mama effectivement ezalaki bongo mwana akati singa aboyi awa sikoyo makovo yo okomi na mosala ozo créer ba faux compte ozotia kuna profil nanga ke bazokende kotapote place bazofinga mami. Pour votre information, nga na tapotaka te nga na tapotaka te naza mpe na temps wana te. Si, yo a patron. Te bien nini. Baby ke chinois a partout. So ba sali compte na elongi na yo et tapoter place ba finga nga eza ponga na yi na yo. Vous comprenez? Ah ouais. Ba chinois ba mona ke andi oh yo ba finga mami o tapoter ok ce que ba chinois biso to ebi biso sala na réseaux sociaux to ebi mambwana. Nga ba sala compte a che penza profil on a che ma Denise na kombo na nga. Akio senga demand babi ke Karine Mokonzi mutamati me bayo ki voit moi mobile to ya mutu mususu. Donc biso biloko wana elekate. Nga mode ya bayebisa kinga o andi za na emaele ako enregistrer yo nabi andi ata enregistrer nga to solani. Mamba ko ata biso to sola ka makambo. OK bana ye kutu mo ba bosani susu o te muselo atindi e po saloge. Ka ngam na tinda ki andi pa muselo. Aliye muselo zongi selinga esu andi. Donc quoi andi a combiné jouer. Tala mutu akomi na niveau nazana ba preuve wana nyoso. Nani makovo nga nazana video na yo moko lekaki na émission nyau wana nyau aza rwandaise nyau azokosa yo parce que soki bolingi boyeba ba congolais tala elongi na nga nyau aza congolaise te nyau oza na nyau kuna ndako nyau kaka nyau mo oyo soit disant avocat soit disant ceux qui au test ceux qui nani wana camarade ya mselu oyo azofinga nga na bana ba live na ye nyau aza batu baza bayibi nyau. Ah ouais, na TikTok? Na TikTok. Moi c'est ton bal. Aza moi si penza. Eh. Ah oui. Il y a rwandaise, aza rwandaise. Nga naza congolais parce que biso bayebaka biso omoni ba rwandais. Omoni oyo quand ndenge ezomona na awa. Donc on a vraiment congolais. Ba rwandais bazala na ngote même na makolo na bango donc moi je suis congolais. Nya waza rwandaise. Bolobi bozo ki ndeko porter nga plainte. Nga déjà nasi na salle yango. Yo oza olekaki na émission moko boye. Yo obengisaki mwana na yo awa na poto soit disant mwana oya tanga na Angleterre ndenge okosaki mokiliki mwana na yo atangaki na Angleterre mais okosi na yo te. Mwana yo atanga na Angleterre te. Yo obengisi mwana awa na poto 3 mois après ok Angola na vidéo na yo mobimba ozo expliquer ndenge ozalaki na Angola mais yo oza demandeur d'asile yo boka ngunda awa olobaki ke Gisèle aza mwana na yo ba violaka yo kuna na kabinda nde basentaka yo kobota mwana mondele mais Gisèle wana za ris Gisèle wana za mwana pilote ya bea grande sœur na yo azwaka zemi ya Gisèle na Kisangani et puis ezalaki ndenge nini ya bea za na ndako ya libala et parce que colonel azaki soda yo sikozo vanda na ndako ya ba Gisèle ozo nyokola lelo yo vande pa na bango pilote wana sikoyo soki auti ba voyage na ye ayaka na ndako ya ba Gisèle pa camarade na ye ya général wana ya bea wana na libala wana mabota ezalaki te abotaka na ye te mais jour oyo asalaki ekobo aye kobima na camarade ya mobali na ye ya mondele mbala moko zemi ya Gisèle ekoti babengana kabino yo moko yebi po boke kobota boye mwana na hôpital mwana bimi métis akufa yo muto kenda na mama ba Gisèle na Afrique du Sud yo muto zonga na mama ba Gisèle tina clinique Ngaliema na Kinshasa liwa ya mama ba Gisèle mais yo yebi te oyebi oyeko biso mwana na yo Basile talaka mami muto komi na niveau alobi ke ngai andi batinda donc na batinda kinga inikema pona ya koboma mwana na ye nga nakomi awa na poto awa le 20 mai 2025 nakie kobwaka ngunda une semaine après baconvoke nga nakie na sambi le 25 septembre bapesi nga document ti ndenge naza boye awa nanu nasali inane te awa na poto mais ya lobi ke parmi bato oyo wana eza maloba bazosolola na Malik de Jeune pe a confirmé yango parmi bato babomaka mwana na ye nga mpe nazalaki junior alobaki awa Jojo Bio abimaki awa
vidéo, tous les vidéos naza nango et osunganga na tribunal Junior alobaki parce que yazalaki na ndako na yo botuna Junior na époque wana est-ce que Andy ayebanaki na Ana Junior alobaki yo ozalaki na mobali na yo oyo adivergeaki soki Gisèle mobali wana azalaki soki Camerounais ye moto asalaki nini akende osala mwana na yo mabe azalaki te epuis na époque wana yo ozalaki kutu na TikTok te Ana nga naza na bapreuve nga nayebi yo na TikTok premier jour tosololaki nga na yo tina ndenge nakomi na poto avant nga na yo tokutana boye nga na yo tozalaki lokola yaya na leki osalelanga live opresentanga ye pa baabonné na yo bastring love olobi ke nzambe apesi nga donc frère moko akoti na vi na nga moto ye koremplace Basile mami na okata wana otindela yo bavideo wana sala analyse wana deja naza na poto sikoyo nga na yo toyebani na bandi kosunga yo ti yo moto ye kodragenga parce que nga nalingaki yo te malgré bazolobaki nga moto nalingaki yo bimisa bapreuve adragaki yo ndeni nga mami omoni kaka ndenge histoire ezalaka abimi ye moko mwana na nga akufaki kaka awa ntango Alexandra akufaki wana nde ya banda oya sikoyo azopesa banani alataki elamba moko boye ya noir azoexplike nga mwana na nga nakende okute bakiputaki soki ebembela mai boye na boye nayoki siko histoire mwana mwasi azopesa esalaki nga pasi ka ndenge ezalaka boye ka ndenge oza na bachino ebele moto asepeli na yo asabone mbala moko abandi kolanda sikoyo makambo na yo awa na liwa ya Alexandra ndenge nayebaki mwana mwasi wana bien sûr nga moto nalukaki ye mpo nimero eza wana batekaka yango nimero eza wana naluki ye nalobi nayoki mpasi vraiment na histoire na yo ngai mpenza nakobanda kosunga yo donc naza lokola leki na yo même baconversation eza ya oyo ye apresentanga mama na bango tozosolola lokola mama na mwana eza nga nayaki mpa na ye lokola mobali te sauf conversation mosusu oyo ozalaki motakala akotisi mama aba video eza kutu conversation te tozalaki na appel video ya conférence boye tozalaki na video nga naza na mbeto mama motakala nayoki kaka boye mama moko boye akoti wana natali boye mama na ye nazozwa siko badra nazoforce nazomatisa zela naotindela o video wana aya kotindelanga te wana eza wana mpo engo olukanga to ya dimanche te appel video mama bokilo ake kose retrouve na appel video ndenge nini yango nga nayebisi yo aza mama bokilo te aza pire ser na ye siko abengake mama mpo babetaka cope baliaka mibali mbongo mama aza sikoyo na kati ya gende yabimisake mama mpo mama na ye alobaka ata lingala te mama na ye na pota ça fait 10 ans po te esila te mama na ye kasi mama koloba lingala ndenge nini biso bavillageois na nga moko villageois ana string villageoise mama na bango villageoise touti mboka kuna biso toyebi lingala te mais yo lelo oke kofinga nga villageois ana oza na vraiment bato bazopesa yo conseil bazokosa yo omoni ndenge oza wana yo efalaki ogarde bandi na yo osalela sikoki grande dame wana mbongo na nga ata 1000 euros ata 100 euros ata 50 euros eganga yo moko lobi non mwana mobali wana malgré tout nalataki ata super na ye yo moko oyebi ekomaki ntina bajour anniversaire na nga moko mais olia peut-être yo nde opesa nga kado nga nazoya na mbongo nazopesa yo direction kishasa epa mama na bino olia yo opesa nga kado swati mokili epesa nga kado nga napesi yo ana ntango amoni nga nazosunga ye abandi sikoyo baquestion parce que en réalité na point na nga napesaka 55 kilo naza 1m68 naza mokuse naza molai kuna alataka mpe talon sikoyo tokotambola ndenge nini molangi na vert tokotambola ndenge nga na bando obanga ye nga na bando okanisaki aza grande dame mpenza oyo balobaka oyo soki opusani pembeni na ye mpenza boye amida shati nazalaki na courage ya kodrake ye te ye moto abandaki ntango azopose nga bakestion nga naza mobali moto azoyepana ye alobi yo mwasi olingaka neti azala ndenge nini ya masoko monene olingaka mwasi ndenge nini na mbeto olingaka ndenge nini siko nga na ye pana olokola frère yo oyelinga masolo ya mbeto nalati courage wana normalement oui. okoso patin
ezalaki bongo na soki nga nayaki mpenza directement ke madame Fernando nga nalingi yo boye na boye abimisa bapreuve abimisa me nga naza na bapreuve oyo nga na ye tozalaki yaya naleki ere ya tuni yo bwa mwasi na yo yo repondaki ni olinga mwasi aza ndeni andi yo ye ntango alobi bongo kasi nga mpe nazwi ka bahonneur nyonso napesi ye oyo aza na mati yo olinga mwasi aza mwindu makomila ye basicatrice na makolo na mokongo base mwasi akobina jite lokwa bouchon olinga mwasi aza kovo napesi ye nyonso wana alobi yo vraiment yo nasindi kaka okovo na yo wana esalaka bien nabaye bongo nalobi bo mpo ndenge ozala kasi grande dame nga mpe nalobi te donc nazokende okota na cour des grands tosali programme mami ka na poto awa nalobi bon il faut tokutana soki bato oyo bazoloba ke ngai andi nazalaka pembeni ya ana nazo enregistre omoni voice wana oyo ya mama na bango oyo ebimi oyo azolela o mama yo moko oyebi nazoboya koyamba andi parce que Basile azalaka pembeni na ngai nayokaka chaleur na ye Basile nde mwana na ye boyoka bien boyoka mpe voice wana eza avant nga nakende epa na ye avant tokutana boye avant ye asimba telefone na nga nasimba telefone na ye siko nani aregistraki mama na bango avant bomonana nde azoenregistre mama bango lobaki azobanga okutana na yo po mwana kosilika po mwana akapembeni moto voice wana eza ya avant nga nakutana na ye enregistre talaka moto azalaka na confiance meme ya ye moko te azosala meme makambo na ye oyo afingelaka bato awa meme ya bahôpital mais azosolola ye moko ake kosenga conseil epa moto enregistre mpe moto wana nayokaki oyokisenga wana ntanga ye bakombo ya bato bakenda kokolisa michopo na bafi ya bato na paris wana ya neti bana bavoice wana na tribunal ma chérie na bafi yango mpo otangi bakomboka nde nayebeli bango mpe bafi ya talon na paris wana ya efozala mpe na lokolo avoka yo ozoki koluka kisi osukolisa michopo ozoluka zemi oki otanga bakombwa boza na bafasilité kotanga neti na bakombwa wana tangi nayokaki defi momba tosola bien moko kuto bandroso po fera embela nzembo tomonana na ye mpe na matanga papa yemba na kini nde mba liboso tosala na relation kuna poto namona yo nzembala moko eka na ye sika kala acha kutu na se akoma kimia me soka oki ka akombo nde na yebisaki oyo ebima te andi soki oki kombo nde na paris wana depuis asoki azoprécise kingani boy na boy ye pa kende osukolisa michopo ye pa kende koluka zemi boye ye kutu oza na bapreuve yango omonaki nga nayebisaki nalobi mwana mwasi oyo ifo aporte nga plainte toki ekosamba nga nazwa bavoice na ye nyonso parce que soki ye alobi mpo ye apibliaka na ye mibali nga na okota juste ntango tokosamba kuna tiktok mpe kozala wana tiktok oyo kaka ifo ezala wana mpo tokozala kaka monsieur le juge tokoti na tiktok oyo ezalaki ya 2000 combien bino boyebi mwa oyo na ane oyo nga nakomaki awa na poto botala awa ntango azoloba ke bakali soki abimisi video na ye akokende koporte epuis mabi yoka na voice wana oyo bazotonga oyo aregistraki baninga alobi ke nga ndenge naza wana nakosaka na ngaki naza liboma ndenge mwana na nga akufaki donc lala bongi wana kutu nabengaki yo deja vendredi kasi na ote ekonini kuna nyonso wana meme na avocat ava bosama nyonso baanalizaka parce que omoni eloko moto asalaka mondele ondima eza ta mosu ozwa mokanda bato ya maboma to ndenge likambo moko ekomelaki okoma liboma donc moto akomi liboma jamais oyebaki na liboma parce que eza mambo ozosala sans le savoir oki okata mpe bilamba mais yo omona o normal mpo oza liboma omoni me moto oyo yo oza liboma yo ozoprepare kenga deja nabengaka baasistant wana nde nagangaka bayebi kenga nakoma désespéré bango bayebi me oyo ozosala eza complot ozosala mambo ozoprepare makambo kosala yango consciemment wana conscience oyoki ndenge avocat lobaki abi oyo mpenza eza boloko parce que
eza makambo te koyebi te po moto ayebi te apozaka acte alemi ndele nde bakotala kombo na ye ye banda akoma na problème boye onzeye baacte ne échangea c'est sûr sous l'effet ya problème ekomelaki ende akoma koagir boye abi ezalaka nde na enquête bango nde baodécouvrir eza te ke yo moko so miseli calcul kenga niveau de yana makambo ekomelanga bayebi de kenga na koma de partout ba non déjà obeta lisolo bongo oyebi ke olingi osala eloko mabe oluko se couvrir wona ezala la pongi wona ebisa ko mambo eza mambo video te eza su mambo TikTok te na ebisa ko de makambo ekomi makambo ya kosala esu ba live te kolobele te mais soki ayeli yo po mitika te po yo zape mwana na ete wape mwasi na ete soki aye oye mais soki aye te nga na yebisa ki yo luka délivrance na yo to adeya na leta nzambe azalaka likolo na se a leta de nzela wana se fini mpo mokili oyo totambola ko eza ya nzambe eya ya mutu te ata soki oza na relation na Lucifer to na nani me kolo mokili oyo asali mokili atie biso pema na apesi na Lucifer pema ezalaka nzambe donc nyonso ekomelaka biso na bamasumu na biso mambo tolukaka pour likambo pe komelo eya permission ya nzambe donc mutaleki siko nzambe azate mutu aza likolo azate preuve ne biso nyonso toyaki na nzela bamama baboti biso nyonso nzela ya kaka moko liwa eya na mutu moko tatikala seko banda ere ya soki mpe Abraham ti lelo azalaka kaka te mpo eza lwa oyo nzambe asalaki mutu nyonso oye na nzela mwasi okozonga même okende lolo keli felo nzela ezaka moko zolo etala likolo donc quel que soit mbongo quel que soit relation quel que soit niveau nzela eza moko obela te so engongano ekoki nga oleki donc mutu akointimide mutu azate biso so tokoma na niveau komi na suku ozolela na baprésident de la république yana makambo ekomelaka bango azolela yo batama mais na miso bato biso tobenge président mokonzi tozokumisa totande maputa mais na kuzu ana ba problème alelaka na mbongo na ena pete na ki président ana limite ana esika sukaka mutu azanga suka ezalaka nzambe donc il y a rien en face papa c'est maïs eloko ezate soki aye oye et puis soki akomiso na suko obwaki banini akosukana na bato ya Paris loko ya ute mboka linga yo saki juja akokuta siko bango oyo bakola awa baboti bana na bango awo kotisi kombo na bango na buzoba bango kutu ba osenge preuve te ba omeme na mbila te ayebi comment ça se passe les enfants d'ici ba solo en français viens on va parler sors d'abord dehors viens comme ça akoyoke lengi bama benyo sosalaka bato tala nzamba yo suki soka na mwana 27 ans na mwana 27 ans bato otangi bakomo na bango bana baleki awa oyebi pe comportement baleki na bango na Paris wana oyebi na pie mbote na check fou gela nzongo je te sali yo nani nzambe atankale nani nabosani kombo ne nzambe o nani maka soirée na ye wanted je te sali aussi bato msu nabosani boyebi kaka bonne agitation boy. Il faut que tu rentres à Belgique, il faut partir à l'école. Comme c'est comme à casse bosso mesani. Ah pas arrêter à vacances nanda kwa shubido. Ah oui. Andy non moni arrêter ta ya kid. Arrête tu vois ya Andy Non mon qui ka shubido. Arrête tu vas voir ya Andy. Après mami alobi kobimisa kombo shubidu te. Ya biso mambo sérieux réseaux sociaux et sous tes réseaux sociaux trop d'inchor. Bon Andy ngapona nga na ingile loto sukawa zana na kimia bato muso na moni bolo ba Andy okondi bino boyeba ka pepe kale na pesa 55 kilos.
aza mwa mobali eza via mwa mobali lelo akoko lamba lobi mpo akolia kwanga na ntaba balabala c'est normal aza na mwasi te na bali te aobunda ape na famille te ke mwa yaya moko mwasi to ndeko na lambelaki mikolo nyonso aza te c'est normal lelo ya monene lobi akonzi parce que akokolia mpe McDo alali. Mami, ce qui n'a eu que famille à Anna, baza awa. Comme conseil, nga na opesa bino. Bo benga mwana na bino, bo ebisa ye, tika via andi. Mokili mobimba, bazo tala ye. Mokili mobimba, bazo tala konti na nga, bazo tala konti na ye, mouvement na ye. Nga soki nde na zalaga Anna, na oki koya na teki ka biloko na nga. Anna, oyebi ki awa na monde, ozaka na mutu moko. Oya kuti ko humilier donc otika la kuto atako leksa bilongi na ona miso bato. C'est moi. Oyebi nini na soloba. Oyebi. Alors, ngai famille na ye bobenda ye matoi atika. Sinon na ko humilier mwana na bino. Mami, merci beaucoup. De rien, papa, courage, hein? Ah, merci. Ok, merci. Unamoni mtu wako menga Karine Keba na Andy. Buzanga na bino ba conseil zo lamba ngolia. Lamba conseil wana olambi yango olie. Na Keba ne pona moni na maseke. Toi sia boba mutu. OK, bo senga ba demands bo mata. Zosiane Boni. Ça Boni. Bien yaya. Shona ngani emission kitoko me ngani na ebiso boy. Ngana yambaki baba ndeko na ngana mai Pamela sexy, yi Pamela sexy quand même non? Yo bossa na te papa. Kombo na oyeba mekala te. Pamela sexy na mai Pamela sexy yo yebi kama mabangi be l'époque déjà au Bangola wana ba père vite ngoya. Na mbi dodo baza batu o bayamba Mselu. Yo kanga ilo na kanga kiwana. Iza na ser moko boy komune Blandine Agoyo. Agoyo aza ser na biso dote na Angola batu banani bafana yebi na mboka. Ade format beba na ebisa yo okay yende mobali ya Nzeta Mselu. Nzeta Mselu zaka deux fois. Ya makasi. Deux fois vraiment ya momi après to bakabwani akoma ye koma olinga koma mobali. Nzeta Mselu azaka deux fois banobi mana Blandine Agoyo. Donc ngana confirmer ki na nzaki jour wana bat baleka ka bazai mo 1500 mais mona passer message a bat bazé belé ke Nzeta Mselu azaka deux fois. Abima kabanobi mana Blandine Agoyo. Blandine Agoyo bafana za na ba photo na ye mboka za ba photo na ye. Wana ser na biso de format ya mobile kuta kuma joa kata ba pota kuna kuma ka bola imana kota yo. Donc Josiane kasi on obi sera batu kutu ye bacha na bango ye te image na ye ya batu nzamba usunga ya ko délivrer ka ye jamais ye kuta olinga ngote makamona linga ngote anga mambo nzambe te alinga ngote linga pe mamo yebisita ko mwasi akobeto likofa bokyo mino. Oui, Agoyo, wana ya nanga Agoyo, abebisa bana génération par mayipe mobala Moselu. Asinda kumoko. Donc ngana suki awa aza deux fois il faut talisa mokike bozana Jezabel na réseaux sociaux. La barono yaka yimo kolubango na yaka olukambongo na ngeza business keke so ba finga peu importe mais ya monde business côté kanzoto na ba mibala batu batata batu ko ya ko détruire batu na ba musicien yo yebi na ba musicien ko registre ba musicien ko registre ba camarade ne batu nyonso mutu mabe Agoyo na benga ko dana privé na iseko bina obimisa ko mono bina ngata lingate ngai na bimane déjà do kabwana waya na ngado tiangolanga na yo tala kama kamba réseau sur na musika et c'est tout. Donc na tikyo la baron nous continue mission bien nzamba zala na yo umela la Chine. Merci Mondele boni ya mami. Ya mami nge des royaumes toujours. On est oui que nous c'est la famille donc il y a rien. Nous c'est la famille. Merci ma sœur. Yaya Fungo la JMK. Bonsoir, mamie. Naina Pisoka, bonsoir. Je t'aime beaucoup, mamie. Merci, Yaya. Bolingo Zaira Kenda Pango.
babolingwa Zaïre, bazigidubi. Kenda pango. Pardon, papa, je peux suivre Bakabato. Mami, bonsoir. Bonsoir, maman. Yaya, bonsoir. Allô, mami. Oui. Yaya, wana nganda. Andi mokonzi mosuku. Tumbe? Ana. Mami nalanga nakimi na douche makele la salon. Dérangement bana. Mami nangena baboye. Boyo kanga bien. Oyoko. Omoni ana nyonso o elobise wana. Ye moko ayebi okokosa no mokili akoye na bavideo na ye asali balive na ye mais conscience ya mutu bakosa yango ti ata yaka nde liboso ya kamera bongo asali ne bisalasala mais ntango akataka live na ye ayebi ke andi nde mosukisi na bato nyonso oyo baokotele wana tozaka mami toyebi match yango ya internet ndenge bakoya kobalukila surtout manike surtout mama wana yemsa liboso nde mutu aya obalukila ye lelo amate na life na ye soki babetaki ye matolo kuna na privé abetaki ye matolo kuna na privé ana pa abete 12 alandi sikoyo na live alobi nakomelaki yo message orépondre ngai te yoka ye pakosio nazalaki na ramada mais ramada oyo opike bapiki osumba ana elo enga baka ya mwana mami andi mokonzi suki longo oza mwana bamama mami bizu. Merci Yaya. Yaya zana toilette connexion mobulu. La suivante, font la micro. Yaya font la micro. Bon dimanche la baronne. Bonjour maman. Maman Charlotte depuis Maman Charlotte États-Unis. Ça très bien. Nga maman na yo la linga rona rando na bana poto akala te be chèque ba criminel. Liondo zo fula bango. Tika ko fula bango. Sala makamu na yo. Soki bazo yeba na biso nso to yebi bango epa na yo. Netinga na yebi na nga batute o ba miyibi wana ba krima ba moselu na yebi bango tenga na yebi o depuki. Yondo zo fula bana nyonso poto wana to yebi bango te yondo fula ka bango. Kosala rando na bango te sala makamu na yo. Merci maman Charlotte. Mami, bonsoir. Bonsoir maman. Oui, nga ningana lobaka eloko moko mpona nzeta moselu par rapport à baperiki na ye wana na batissage na ye atekaka wana nga depuis namona yango epangisaka nga namona yango lokwa milimo mabe lokwa bata maboma lelo mpe andi ayo yango na ye koconfirme ombala moko nga seke makambo nga na yo komonaka eza ya solo soki namoni ka baperkine nde nabangaka yango namona yango lokwa ya moto azalaki na mino mabe alingi abamba yesu libanga so lobaka baperka bata maboma boye mpe atekaka yango yango kala na yaloba mami ana aza ndoki nzeta moselu. Merci maman. Allô, mami, bonsoir. Bonsoir maman. Mami nga linga nalobaka ke makambo nyonso andi azoloba aza na raison eza bafait réel oyo amoni donc ka ndenge oyebisi conseil mami so moselu ayeye mpe aya mami aya mpo mokili eyeba réellement moselu neti boye moselu okima aozela mokolo mosusu amoni bato bavandi calme ayeba piki. D'accord mami aokima aye moko ayebi. D'accord mami nga participation nange ezalaki wana ondi azolobaka oyo amoni azoinvente eloko moko te communauté bino bolingaka motu soki akufi wana nde bokomi koya bino motu boyebaka nyonso awa motu aoloba bozoignore. Yaya ape moto akufa te andi pa okufa. Oui mami c'est bon merci mami.
Ok. La suivante. La suivante. Soki moto alandi oloba te yo moto olandi likolo ya eloba na obokitsa ye. Bonsoir Mani, bonsoir Karine d'abord. Bonsoir maman. Nalingi napesa d'abord félicitations na acte osali mpona vie ya Sandy. Andy pardon. Mpona vie ya Andy olakisi biso combien de fois na motema oyo ya amour du Christ quoi. Vraiment Nzambe alola pambola yo. Na façon Andy akomaki soki azalaki na mutu moko pembeni na ye te oyo apesi poids lokola yo opesaki ye appui na yo me mwa mobali ota mosusu alingi kozala na makambo ebele alingi komisalema ata mabe me appui yo esungi ye makasi kotika Andy te zala na ye surtout yo mpe olingaka makambo ya kosambela mingi kotisa lisu na bamozindo ya bapriere azwa délivrance c'est-à-dire ezolakisaka ana asalaka makambo mabe oyo balobaka 99 jours eza yo un jour ezalaka ya Nzambe donc un jour ya Nzambe ana na vie ya ana ekoki eza Andy. Andy aza na makila makasi mwana mobali oyo soki akoti vraiment makasi na bapriere lobi mpe akozala mosali na Nzambe lobi na ye mpe akoki kosalela Nzambe. Alors Nzambe apambolo Karine zalaka bongo kochange na eloko moko te malgré bacritique nga nalobaka toujours Karine aza kombati meno abati bakombataka mingi me bakotikala kolongo te moto nyonso azalaka na motema malamu Nzambe abundelaki kaka yango eza na mabe mosusu bato bakanisaka basalela yo me Nzambe atalaka motema na yo peut-être Nzambe atalaka babolamu osalelaka yango Nzambe abundelaka yo omona bakosala complot mpo oza mpe Nzambe te ya Karine oza mpe moto ya misu mine te oza kaka na misu mibale nde bato nyonso baza na misu mibale soki Nzambe apermetaka makambo bato balingi basalela mabe ebimaka eza nde mosusu mpona motema malamu na yo alors ozalaka bongo elolengo biso Nzambe alola pambola yo apambola yo ntina 4e génération emona bolamu. Merci maman. Alors promesse nga napesaka okobosana te Karine kende kotia elongi na Congo yo faut diriger Congo na parti moko ya parti politique moko okosunga Congo makasi. Problème te maman na yo. Ok, merci. Journée madame de bonnes choses. Nzamba lola zalana yo azana bébé na yo ba programme nyonso zo préparé pour l'année 2026 et pour qui ça mana Congo na Yesu. Amen. Amen. Ciao. Maman page peut en 1 minute na lekisa message moko. Permettez beaucoup général osenga na bamodératrice nyonso oyo boza awa bafana bolingo ya Zaire Galiana Damo mama Chimène Riki bofungola chinois moko te surtout bato onga na tie na mute awa wa eza panel ya Karine soka yambi invité na ye vous n'avez aucun droit ya opesaka ye ba ordre parler avec respect de comprendre oh nyonso kokoma tika Andy aloba bolinga koloba mingi na tie na mute Karine tika Andy aloba na tie bino nyonso na tie bino na mute mutako bloquer bino te mutako débloquer bino azate Marissa Fimosis bolingo ya Zaire so ba komeli bino bo débloquer bango te vous devez apprendre le respect émission eza ya Karine ye ayebi ninga omemela invité na ye vous n'avez aucun droit ya manquer respect et surtout so nga naza na ko bloquer yo chinoise ou pas je vais te bloquer na tie na mute au compte na faux compte merci on descend noté. Ok. Maman FBI. Bonsoir Karine Mokonzi la baronne. Ça kala la baronne naki na intervenir kaka tango na yoki makambo ya ba plante ya ba mai ya bibembe biloko tozotiaka mpe tozomonaka na réseaux sociaux il faut bandeko na nga tosalaka attention mpe eloko nyonso soki osombi ata nini il faut kosambelaka yango wana okomona mutu na poto mutu ezosala lisusu bien te na butu olalaka te oyokaka mutu bino bozalaka kaka makambo nyonso balobaka ezalaka lukuta mais l'homme est averti à vos deux. Nani Andy alobi. La minute obino moko somba e okosomba te.
Nzambe ye moko toyoki biso nyonso monde mobimba toyoki. En tout cas, Nzambe apambola mwana mobali oyo. Eloko nyonso ezalaka na terminator nango me andi. Nzambe abomba yo abatela yo esika yo ozali. Ba ange ya likolo penza bazalaka tout autour. Mutu nyonso oyo akomeka molimo na yo aokutana na Nzambe. Amen. Eloko nalingaki naloba yango wana. Merci mingi mami. Merci maman. La suivante. Bonsoir Karine. Bonsoir maman. Nga eloko nalinga nasengoka eske moyen eza te tocréele andi mwa mwasi moko boye vite fait te andi faluka no délivrance ye ani na onaposa mambo wana te délivrance eza yango problème te mais nde baloba libende ebukaka kaka libende. En tout cas aujourd'hui je l'ai trouvé un peu triste namoni on dirait eza mwa mawa mingi eza ndenge ni nga mpe mjour namonaki eza ndenge ni eyakaka yo yebiso ye moto aosala video mwa bacourage moko ni boye andi ako aza mpe moto oloba te oyebi soki olobi no na ye te ye mpa oloba te mamango ake api bokitisi ye bokitisi mamango alo na bango zela no yaya zela na siso répondre maman donc aza moto oloba te et puis andi na age na ye baoki ocréele mwasi te balukele mwasi no olinga mwasi oye alingi jour moko na blagaki ya nobe na olingisa ye nani Angelica de la Chine ezalaki bablague balingisaka mutu mwasi te bapesaka mpe mutu mobali te mutu fa asala shwa na ye gu na ye atambolaka te amonaka basi ana bana na tika ye na Afrique peut-être mpe ana mama bana na ye toyebi mpe te so ye bazalaka kaka upa basi ya poto oyo basi ya baproblème aye suka obakisela mwana baproblème te mama oyo asi akutani nango likolo ya basi esi ekoki aluka no asi edebarase aluka no délivrance na mikumbu asi amemi yake esuka obakisa mosusu aye ozwa mwasi moko aya lisu te. Oui, maman, fongola micro na oyoko. Bonsoir là-bas. Bonsoir, maman. Nana ina lobaka boye. Oyo le Congo ba mitema mabe. Bato ba contre Andi ba mitema mabe. Donc moi mobala o loba vérité, bino bokomi contre. Surtout na ina lobaka ndi pour les campagnes ou même so ebi miaou te nya wana mona na te. Azel lo mabe ka lokwa ana. Niaou yo sala video sala ta dans le temps comme sata nini live video ba mona ndongo zalak aze longi ma be ba français belé banana yakana kana bu na sala resika bu mais to mona na raté to mona rapé sika ndongo ba avocat to na to mona raté kata lobi kata bitika ba kombo batu nyawa ya moto comment kaka bien Kenya ou kasite o anja uti ko loba kombo na ewana wazo kotela muselu aze longi kalo kwa muselu pena nenga zawana mwa suwana anja mundi yem to TikTok dobo pesi na bino mutu kombo nyawo bino bat bopie nyamo mtami pesa koma nyawo pasa longo kwa nyawo amona na raté na ba live asala ka live ka bomba relongi po ayebi kazama be tika anja mobali kitoko botika anja vanda calme si dazu da délivrance na ye botika mwa mbala batu calme vanda calme et si dazu délivrance na ye donc na manike na muselu na nyao tala bilongi ndenge moko bakoka na bango nyonso ndenge moko elo nenga lobaka ya ngwana. Merci maman. Mami ngati na uloba loba mami nga vraiment nazolanda pena ba live nanu ya noko andi bisika nyonso azokende na ayoka kaka tema biso mpe tozalaka na nsima ya mami nde nabite na mata ya liboso vraiment mami eloko ya liboso do nasepelaki na intervention oyo osala odefendre na oye te odefendre nanu bajeune nyonso ya mibali parce que yo oza mwasi oza mpe na bandeko ya mibali na réalité toyebi te biso tomona te mais ye moko nde moto avivaki makambo yango nde aye kobimisa yango na réseaux sociaux ezaka peut-être nzambe amemi mpe na banzela na bino mpo azwa délivrance kofinga ye kolobela ye mabe eza nango importance te
lobi soki akufi ka bato mpe bafinga ye baseka ye bayoka mpe ka mawa yango kaka oyo nga na koloba mami bolemba te bosunga parce que biso nyonso toza bamama bosunga ye alanda kaka vie de prière po prière ya liboso eza na ye moko na sacré motema na ye moko motema na ye moko azala concentré na prière nzambe aza nzambe ya biso nyonso atikaka baoyo aye te nzambe akosaleleka ya délivrance mpe nzambe akosunga ye po ata aye ayebisi biso baoyo mpe baoseka baoyo mpe bakoyoka ma bakoyoka mais oyo eza vraiment très important eza ye moko aconcentré kaka na nzambe po toomona lelo bisika toza toyebi me bisika tokendaka toyebi te oyo elinga kokomela ye mpe toyebaki te me nzambe asaleli ye na première intervention oyo nzambe asaleli ye alongoli ye alekisi ye na abima na poisa eza nanu première délivrance donc deuxième délivrance ye moko akoluka toyebi na biso ke a mobali akozalaka toujours na posa ya mwasi mais pour le moment aluka vraiment nzambe na bosolo po nzambe akangola ye yango wana ka mami oyo nga na alingaki kocontribue na histoire ya papa Andi donc azala pena suivi na nzambe. Merci. Bonsoir. Nana lobaka Bible lobi eloko moko te na se na moyo oyo ebombamaka soki oza ndoki yebaki 99 jours eza ya yo moko eza ya nzambe makambo wana mobali oyo Andi azoloba eza makambo ya sukulu eza makambo ya lokuta te mpona bato bazokotela ana baza bandoki basalaka le même pratique ke ana po komona Andi boye komona lobe emate aza motu mpe alukaka makambo te nzambe azwa lokumu mpo Andi balobi ni soki omoni ndoki belela Andi abeleli ana mwa asali likambo eza te ana mwa aboma ye eza te yango ekomopesa tata olie na communauté tokotela mwana mobali ya bato basali ye mabe basali ye makambo mabe batikeli ye botutu tokotela ye bakomi kokotela motu oyo aza ndoki le monde na père eske ezalaka makambo ezolekelanga ata kutu bolobanaka na bato te mais ozomona ndeko no ya mobali babomi ye koboma eza koboma te balingaki baboma lokola Andi aza nini aza makila makasi Andi aza apele abombama na nzambe yango Mama na obibo yoka mama nyonso ekomela biso nyonso tosalaka nalobaki yo meme na ebandeli nazongeli tofutaka soko landi na bible omona place moko bakomaka yesu abio nayaki epa na o nasengaki yo biloko oli opimela nga nani yango soki amoni yesu na roba pembe nde totalaki na filme yesu amundeli mpenza atie suki ne naomi alati roba pembe atokelo asengi yo biloko nani aopimela yesu motu te nani yango mpenza omona yesu afilme oyo totalaka ye asengi yo mbongo mpo lobaki wana yango te parceke oloba nini napesi yesu donc nzambe alobaka na yaki osenga yo opimelaki nga ayaka na roba pembe te na suki ya naomi te nzambe ayaka à travers bandeko à travers bato tomona na balabala baosenga à travers baproche na biso oyo baka na baproblème donc ndenge ozotraite motu wana ozotraite nzambe parce que biso nyonso tosami na ekelamu elilingi ya nzambe donc Andi oyo to mosusu biso tomonika lukwa mwana moko ya balabala ke garçon mo aye réseau social lobi moto na mutasala mam na part na ye nga nasala makambo na oyo nga natanga na bible na osa compte na nga donc mambo Andi oyo nakotaki yango eya lukwa so ezalaki leki na nga Armand ndenge nasalaka même démarche na okotela ye epuis nakomema ye na nzela nzambe Andi ye moko ayebi chaque butu babengaki akotaka groupe na prière ayebi déjà na présenter bato tous les jours nga nazala te ye moko ayebi donc nzela oyo nga na okolakise ya nzambe toke na leta donc parce que mpo na nga nayebi na nga yesu ndenge azalaka te mpo yesu ono tomona ye te donc même so moko asuka lelo tosuki yesu alobi ezalaki nga nde nakotaki à travers Andi
nga na ozwaka lipamboli na nga paske na traité ye lokola nde baobi linga proche na yo proche na ndenge yo milingi yo moko. Donc mutu nyonso mpo ozwa mambwandi ke lokola aza garçon mo réseau sociaux nga na camarade Muselu nga na koteli na nga Muselu eya prompte nyonso tosalaka mpe tolonaka tobukaka toza na bana toza na baleki toza na bayaya. Donc oyo kosala andi bokangela nga bamikro oyo kosala andi non babokanga bamikro boyoka te oyo kosala andi so eza malamu yebake malamu wana ezongela bana nao soki eza malamu ekozongelaka bandeko na yo ekozongelaka yo moko so epo ozosala mabe ozotya mpe kaka na compte nao ekoservir yo ata lelo te ata plus tard ekoservir yo. Donc bamambo wana o bato bazomona andi azoloba mambo asolo baza contre ye eza mambo toki olelana nango te. Nga na réseaux sociaux jamais na yaka otia bato po toboma mutu obosala mutu moko mabe nga na yaka nasali polémique na zongi mamu nyonso ekoti kindoki kimutema mabe na aka te. Nga na kakaka kota malamu paske eze eloko na lonaka po lobi na buka mbuma na malamu. Donc bato wana bayebi mambo baosala biso tovanda te tobandolela bango bino nyonso bondimela andi bato nyonso bakondimela andi te mpo na Yesu ye moko mwana Nzambe. Bato nyonso bandimelaki ye te baantichrist mpe bazalaki oyo bandimela ye te baboyaki na bango mambo ya Yesu. Donc c'est normal mpe bato mosusu bandimela andi bato mosusu mpe bandimela te wana etali biso te mpo kotala nsima wana nde mwasi alota akomaka mowa. Donc voilà mama biso tosala part na biso totala liboso kote toke oyo nyonso etikali nsima mokili ya Nzambe ye moko okontinue na bato na ye makambo kolanda bato oyo yango Moïse amona mboka bilaka te likolo ya kolanda mpo bato basali motema esuki yaki obeta nzete deux fois. Donc soki ozolanda makambo ya bato mokili ekei boye ezongi boye okose retrouve na point de départ osali elo te yo sala no makambo na opoliwa mpe ezoloba te. Voilà. Andi kolemba pe kosambela sambela pena makati nzamba kangolo mais na moi ndeti eloko moko bosana soki Muselu ali oloboko eza na video moko Muselu eza sans filtre bwakela biso kaka ya sans filtre bwaki yango tomona penda le vrai visage ya Muselu apoki loke kopema. Merci mama nasepela mingi na bénédiction na nzamba bato yo abomba yo apeso eza posa motema. Merci beaucoup. Merci maman.